Lancement et la campagne de vaccination contre Covid-19 na RDC et Bandi Mokolalelo et Salami na ministre sortant docteur Eteni Longondo to remarquer l'absence du président de la République, président de l'Assemblée nationale na Sénat na gouverneur de la ville à Kinshasa bango nyonso bazalaki te lelo na lancement ya masolo ya vaccin ya Covid. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambi homologue na ye ya Somalie mokolo ya lelo na visite de travail masoli babetaki bokoyeba yango na édition ya lelo esengeli boyeba pe que rôle ya député national ezali ko élaborer ba loi pe ko contrôler gouvernement na ba entreprise publique ya l'état pona kozala nommé ministre te wana ezali maloba bongo ya Félix Tshisekedi Tshilombo oyo abetaki loboko na mesa lobi contre ba député oyo bazali ko tchama kelele po ba kota na gouvernement a précisé que rôle ya député ezali ko voter ba loi et non ko comme ministre ba sala musala bango ba servir population lelo na rubrique na biso portrait toko découvrir vice-premier ministre ministre en fonction publique Jean-Pierre Liaou oyo azali moko ya membre ya gouvernement Sama Lokonde bozali bela kolanda biso à travers la République nazana esengo ya koyeba que botikali fidèle na KNB News chaîne ya liboso oyo et ya na RDC pour nous représenter cette information en continu Kassina Lingala d'une manière très professionnelle. Nabeni Barebel ya ADF Babomi 3 personnes Kassina Itori Baïsibiso FARDC et maîtrisé Barebel wana bonanda reportage signé Nathan Siata. 3 personnes mokoka parmi une dizaine ya civils au bazalaki prise en otage depuis mercredi et leki na barebel ya ADF lors ya attaque moko esalemaki na Malibo pembeni ya Mamov na groupement Batangi Mbao na territoire ya Beni na Nord Kivu bazalaki exécuté na Tombi colline moko o ezali situé na groupement Batangi Mbao. Information ezalaki apporté na presse locale na nzela ya ba force vive ya groupement oyo touti kotanga awa mokolo ya samedi 17 avril 2021. Tozali ko annoncer bino tuerie ya 3 civils mokoka oyo bazalaki prise en otage mikolo oyo touti koleka na ba combattant ya ADF pembeni ya Mamov. Moko ya ba otage oyo akomaki awa na Maimoa après kozala relâché na ba rebelle yango. Kasi ndeko oyo ba relâché ki wana zali ko confirmer liwa ya 3 personnes sur place na Tombi oyo ba kufi na ba arme blanche na bandeko oyo ba assaillant ba salaki buzoba wana a confirmé que grâce na puissance ya moto ya ba élément ya ba FARDC nde ennemi akimaki pe akeko batama na colline oyo yango pe eko permettre na bango ba s'échapper na nombre ya 3 personnes mukoka ndenge Patrick Musubao président de la société civile locale à Lobaki a confirmé présence ya ba forces armées et la République démocratique du Congo na région pour na ko traquer ba rebelle oyo. Tozali ko confirmer présence ya ba élément ya ba FARDC na région oyo bazali ko poursuivre ennemi. Souwe na biso ezali que 6 otages oyo batikali na maboko ya ba rebelle oyo bazala libérer vivant mais lisusu ennemi azala traquer na colline wana esika abatami ndenge ya bakisaki. Pour rappel mercredi eleki attaque moko perpétrée na ba rebelle ya ADF et salaki 3 morts 2 blessés pe bato ebele bazali porté disparu na voiture moko ezalaki brûlé na Malibo awa na secteur ya Beni Mbao. Et souki wana te ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba annoncé pe lisusu ke ba neutraliser 6 miliciens ya ba force patriotique et intégrationniste du Congo FPIC na territoire ya Irumu kaka na province ya Ituri na butu ya vendredi kotane la tongo ya samedi 17 avril eleki. Nouvelle oyo ezalaki pe annoncé na presse locale na nzela ya porte-parole militaire na province oyo touti kotanga mokolo ya lobi dimanche 18 avril 2021. Ba élément la biso ya ba FARDC ba déjouer attaque moko ya ba rebelle na quelques miliciens ya FPIC en collaboration na ba misusu ba miliciens oyo bazali ko boya pe ba lingi kutu koyoka likambo ya processus ya désarmement te ezalaki na ba agglomération ya Nyakunde ezalaki na ba échange ya ba tir et salimaki ba élément na biso ba ikozwa dessus sur ennemi
pe babomaki 6 entre bango pe récupéraki plusieurs munitions ndenge lieutenant Gilles Ngongo a annoncé toutefois abakisi ke lors ya affrontement yango élément moko ya ba FARDC pe akufaki sur le champ ya bitumba calme ezongi sikoyo na agglomération oyo pe ezali sous contrôle ya armée ndenge a concluyaki. En entendant bazali kosenga na population coopération ezala na ba forces armées ya République démocratique du Congo à chaque fois oyoki nungu to au suspecter likambu beta li solo na bandeko oyo bazali ko gérer sécurité pour permettre na bango ba de jouer ba tentative nyonso oyo ba rebelle oyo bazali ko sala na partie est République démocratique du Congo Kinshasa et qui partout. Assemblée nationale va convoquer bongo plénière mokolo ya mardi 20 avril oyo pour débattre sur loi organique au etali makambo ya commission électorale nationale indépendante bolada ba détail na reportage signé Nathan Siata. Assemblée nationale a convoqué plénière mokolo ya lobby mardi 20 avril 2021 pour un débat moko général sur proposition de loi organique modifiant et complétant loi organique sur organisation et fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante CENI Namokuse. Proposition oyo azali initiée na député Christophe Lutundu la pe na pala oyo azali nommé vice-premier ministre des affaires étrangères. Déjà à présenter qui économie il y a initiative oyo lors ya plénière il y a le 13 avril et outi koleka. Kasi quelques députés ya FCC Front commun pour le Congo oyo batikali fidèle na Joseph Kabila Kabange bango ba proposa ki avant débat général commission moko paritaire opposition FCC majorité union sacrée ezala instituée pour na lever ba option sur ba question politique majeure ya proposition ya loi organique yango. Kasi ezali bongo député Léonard Lumé ya Dou Malegi oyo a soumetaki proposition oyo pona ya estimaki que proposition ya loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI ezali hautement politique. Pe bayaki ko soumettre yango na vote après débat plénière ayaki ko rejeter proposition ya Lumé ya wana pona ko maintenir débat général oyo et ko sale malobi pona ko yeba comment est-ce que loi wana et ko zala amender topé ba ko voter yango et les capots CENI abanda déjà musala na ye ezali parmi ba réforme oyo population azali ko zela pour la élection il y a 2023 Kinshasa et l'équipe partout. Le ministre sortant de la santé Eteni Longondo a lancé campagne de vaccination contre Covid-19 par détail dans un reportage signé Nomi Pila. Ezalaki lancé mokolo lelo lundi 19 avril 2021 étondi mobimba ya République démocratique du Congo campagne à vaccination contre pandémie à Covid-19. Sous le thème je désire me faire vacciner campagne yango ezalaki lancé par ya docteur Eteni Longondo ministre ya santé ya RDC. Pour la côté un exemple pour cause la modèle ministre sortant ya santé andimaki ko se faire vacciner liboso ya ba caméra na clinique universitaire ya Kinshasa wapi go ya campagne epesamaki. Ye atalisi ete lancement ya campagne de vaccination o ezali ko marquer étape moko ya motuya na lutte contre Covid-19 na RDC. Docteur Eteni Longondo a rappelé que ba première personne concernée na vaccin ezali batu oyo babelaka ba maladie chronique lokola diabète, hypertension pe lisusu batu ya plus de 55 ans na ba personnel de santé bango pe bazali concerné. Alobela ki efficacité et impact positif ya vaccin sur pandémie à Covid-19 tabamboka mosusu pona ye qu'on se faire vacciner ezali acte public ya solidarité mais lisusu geste ya sali public pona ba économie en souffrance lokola République démocratique du Congo. Tout signaler que na date ya le 18 avril 2021 baka ya coronavirus na RDC zali na 28 894 malades na kati na bango 745 décès pour na combattre pandémie mondiale oyo RDC est bénéficié na 1,7 million de doses ya vaccin AstraZeneca na cadre dispositif COVAX
oyo ezali mise en place na kati ya communauté internationale mpona kopartage vaccin na mokili mobimba enfin que mokili éradiqué coronavirus oyo ezali kotongisa monde entier wuta debi ya année 2019 bamort ezali ebele na mokili bato bakufi makasi baekonomi ezali na danger nyonso bazali koluka solution mpona kosilisa maladie oyo Kinshasa eleki partout. Jean-Pierre Liaou Oyo azali nommé bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique autawa pi azali nani ba étude nini asala parcours na ye bolanda quelques éléments na portrait oyo signé Naomi Pilar. Né le 20 janvier 1975, nouveau patron et ministère et à fonction publique Jean-Pierre Liaou azali membre ya PPRD Mosaïque. Eli Abumba azali na 3e législative na ye na Assemblée nationale suite ya ba élection ya décembre 2018. Jean-Pierre Liaou azalaka de 2008 à 2012 conseiller principal en charge des questions juridiques et président et Assemblée nationale n'importe Evariste Bochab. De 2012 à 2019, Ayaka Kokoma, directeur et cabinet et président de l'Assemblée nationale, Obaminako. Kino azala élu député national dans la circonscription ya Bumba, na province ya Mongala, alors il y a législatif, il y a décembre 2018 sous label PPRD. Nassima élection na ye ayaki kozala désigné rapporteur adjoint ya commission chargée élaboration d'un nouveau règlement intérieur dans l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Liaonde a initié la création de la commission permanente, il a suivi l'élaboration et l'exécution, il y a la loi, il y a la résolution, la recommandation politique peu publique dans l'Assemblée nationale. Toujours en 2019, Ayaka ko assuré intérim, il a chargé de mission parlementaire, il y a région d'Afrique, il y a assemblée parlementaire, il y a francophonie. Wapi a succédaka na député ivoirien. Nouveau locataire, il y a ministère, il y a fonction publique, azali premier député PPRD, il y a ko participé na ba consultation nationale initiée na président de la République. Au détriment, il y a mot d'ordre, il y a parti politique, il y a PPRD ou PSaka. Tant le président abanda kosa la consultation, il y a adhéré qui na union sacrée, P azali coordonnateur, il y a 42 députés PPRD, na 4 il y a union sacrée, ba député PPRD Mosaïque, nde bazali kobenga bango. Moko ya ba signataire ya pétition ou ekwesaka bureau Mabunda, Jean-Pierre Liaou Kalokala, Mongonga Libana, azali nommé Wuta le 12 avril dernier vice-premier ministre, P ministre et à fonction publique, et à modernisation et innovation du service public. Il a remplacé Bongo Yolande et Bongo Bosongo. Oyazala qui P ministre na poste wana na gouvernement Ilukamba. Biso te souhaiter bon vent na nouveau casquette na ye asala mosala qui toko pour que le peuple ait se retrouver. Kinshasa et l'équipe partout. Homme libre. Il ne faut jamais s'excuser d'être républicain. L'un des rasoirs Nelson Platinum Triple X ne Beltexco a PC na ba consommateur surtout ba coiffeur bo kanga numéro oyo ezali na katikati ya écran na reportage oyo popo yeba neni bokosala pona ko gagner balo ebele Beltexco a PC bidon. Beltexco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum Triple X, lampe de rasoir oyo atient à disposition ya ba congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango Triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisi na ba kwepe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501
okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa eleki partout. Lelo ezali journée mondiale ya ba monument pe ba site ndenge na ndenge est-ce que awa topesa lisu valeur na ba site touristique to pe ba monument bolanda ba détail oyo esalami bongo na reportage oyo ya Naomi Pila. Wuta 1982 conférence générale ya UNESCO et sala na journée pe date ya le 18 avril journée internationale de monuments et de sites. Pelisusu journée ya patrimoine mondial. Journée yango ezalaka promis na ikonos na mokili mobimba. Kasi thème ya le 18 avril ya lelo 2021 ezali passé complexe pe avenir diversifié. Esengeli koyeba que ba monument pe ba site ezali bisika mboka e conservaka histoire na yango. Conservation pe patrimoine culturel ezali ko exiger examen na mozindo ya passé pe mise en pratique ya ko prévoir avenir. Convention ya patrimoine mondial ndenge esalemaka na 1972 elobi ete détérioration to disparition ya ba élément ya ba patrimoine culturel to pe naturel ya chaque peuple ezali ko constituer appauvrissement nuisible ya ba patrimoine ya ba nation nyonso na mokili. Bango bazali ko bunda elongo na UNESCO pona ko conserver ba patrimoine ba monument pe ba site na ba génération future pour histoire esengeli ezala transmis d'une génération à une autre. Conservation ya ba patrimoine ezali très capital pour na mboka. To encourager na cadre ya journée oyo ya mokola lelo moto nyonso a visiter ata site moko na RDC tozana ba monument pe ba site historique lokola place des évolués, stade de martyrs, monument ya Patrice Emery Lumumba, monument ya Joseph Kasavubu, mausolée à Laurent Désiré Kabila, échangeur ya limité pe bongo na bongo. Nyonso wana ezali lié na histoire ya RDC to batela yango pe to tonga misusu pona kaka ko conserver histoire pe ko transmettre yango na ma génération o ezali ko ya un peuple sans histoire n'est pas un peuple sans culture n'est pas un peuple, c'est déjà un peuple mort. Kinshasa eleki partout. News chaîne ya liboso o epesa bino ba information continue na lingala, c'est-à-dire nyonso elekaka awa na lingala ba émission ba analyse nyonso to sala na lingala émission bonzambe ezali ko continuer ko sala parcours nango batoyo nyonso ba yebi bongo ko s'abonner na KNB News na chaîne YouTube na biso bazali ko vivre changement ya solo solo pe surtout na bilenge ngeli. Ba technicien naza pe na frère moko na église aza moninga to sane musa nzambe moko mususu na kepe na atelier na ye pe ba mutoyo otikele loko aninga kosa. Alors je lui ai dit nde soko la démission o ya museka sika za je lui ai dit non, ça c'est un péché parce que le monde ya technique ba technicien bango ba lobaka ke biso to liaka na lokuta soki to lia na lokuta te mo to vivre zate ozomona. Donc eza le lenge na bango mais en soi soki mutu azosala bongo ataza dans le Seigneur eza passeport ke elola parce que Dieu avant d'arnaquer mensonge c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc tant que mutu azosala mabe et que ya azomona ngo eza malamu pona ye o kazokosa automatiquement marqué ata benga nzamba kitara Dieu n'est pas avec lui.
Il vit dans le mensonge et puis il est destiné à l'enfer. Oh là 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 là. Bon, après tant mon père a gagné maison à yo. Ouais, tant a gagné maison. Est-ce qu'il facile tu on a vu dans ndengeni. Bon, ils ont qui vraiment facilité, mais au moins nazaki na deuxième graduat à Singapour. Kende va continuer classe. Nazaki la deuxième graduat na IPN dans la relation internationale. Alors, kende continuer classe, ngamo on a so na s'occuper la mon gamu dayo. Donc vraiment moi personnellement na sala ngote mais ezaka ba biloko na yeso ya monde technique de la gamme solo ka mutu yo sepeli nango yo kosi sali ke yo so yango ba biloko bon donc c'était vraiment ça. Et comment il neni okuma na makaba bonzambe? Bon nazui baptême na ngai le 5 mai 1999. Wow. Nande nazui baptême na yo okoma prédicateur na 2000. Déjà parti à 2000. Na comment déjà prédicateur parce que nous avons la pasteur, même sur les athées. Nous s'attendons ça là papa yango na ko la Bible quoi, comment enseigner, comment préparer le message, papa. Donc azo préparer nga pona kota na kati ya bonganga, hein, voilà. Et mais malgré prédicateur, ma vie n'était pas bonne. Par rapport à ma grand-mère na Betelio, ma vie vraiment ezalaki ko kanaté. Et na tout ça les parcours, je crois bien en 2006, j'ai été suspendu par mon père. À suspendre un gars, tu n'es pas digne à ko. Ya makambo na Betelio nyoso. Ah OK. Tu n'es pas digne à côté le maliboso batoko, ya côté le banzame parce que l'homme donne que ce qu'il a. Ce que vous avez la vie à Lukuta, on dit que Sanine, on peut savoir via Lukuta. Et au salaire que n'a fondé vraiment en 2006, ni modération, ni prédication, na salaire à sauter. Tomi tuni na kanbe mokolelo po nani na mapango ya famille ba conflit ezanga raté ba problème ezanga raté ba détail bolanda reportage au signé Beni Mambi Alpha Molenda. Na kati ya ba famille ebele na mboka na biso tosali constant que ba conflit ezalaka ebele to comprenaka te soki ba weyelaka bokonzi to pe ezalaka likolo ya héritage alors que bango nyonso bazali bandeko na yango mutuna etunami boye. Pona nini na lopango ya famille ba conflit ezangaka te? Fezalaka bon tokoza bakolo lupangu bana lea mususu ya batata mwasi bakolo lupangu bana noko bayepa bana tata mwasi baye kovanda bana tata mwasi baza bolingo te mais bana noko bayeke bayepike te lupangu na biso ya bandeko na biso mais bandeko wana baza bango ya bolingo te yango epesaka ba confiance ndengo wana bolingo ezate bakomo benga na baninga bakende baninga pe moya pe bakende ezate po noko na biso to kende te bango pe babi lupangu na biso bobima bokende yango ezala nango bongo. Bon na mapango ya famille ba confuse la ebele po na nini nga lelo na goza na mbongo na boti ba na ngai sikole na bungele nga na boti ba na ngai na sana ba famille na nga na sana papa na nga na sana mama na ngai donc bandeko na nga basebele quelque chose goza nga na kufi mais na zangi ko saisa bandeko na ngai na présence na nga le nga na kufi papa ayo akowe la par na ye mama pa weli par na ye ba na nga pe bazana par na bango yango na siko mona ka emo ba confie ya kibili bili po a partir ya moto azali liboso ne siko asangisi famille balete ma pango wa famille ba confie za ebele po bino nyonso bobotami wana bokoli wana tango bokoli yango même bible lobi faut quitter eza mwasi eza mobali faut quitter akesala ye famille na ye boko bandela vie ya sika soki bino nyonso boza wana bokomi ebele makambo oza pe ebele papa moko mama moko te bazwa wana koza na bambanda bamibale me bana te bana baza makila moko fo bokolisa bana na bolingo po lelo biso bapara tokoza te biso nene tokufi bango fo bati kokola na bolingo baconfie ezalaka na mapango ya baparent mpo déjà bible yango mo ezoloba déjà qu'il faut quitter chez les parents kotikela baparent place na bango biso bana toke koluka mutu na mutu place na ye soki tofandi kaka place ya baparent oyo azotonga akomi kotonga na lopango ya baparent oyo mosusu baza wana abali kaka na lopango ya baparent mwasi ya wana mobali ya oyo donc eza kaka respecte il faut kaka quitter atobali te atobali te il faut quitter kaka chez les parents il faut aller il faut quitter seulement
on a zaki na ngo yango wana eza penza kitoko te ya kotikala pa ba parents tina ba âge mo eleki makasi eza penza bien te. Na lopango ya famille ba conflit ezalaka mingi surtout soki bazali ba maman différent ou soit ba papa différent. Na yango ba parents bosala ke ba makasi tango bozali nanu na bomo. Boye bakosangisa bana na bino po na bakola na bolingo pe na lisanga po ata soki bino bozali lisusu te bako garder unité pe ba conflit et kozala te entre bango. Kinshasa et l'équipe partout. Week-end oyo 3 matchs mokoka et betamaki na compte il y a Vodacom Ligue 1 oyo et zali ko betama à travers la République ba détail bon dans un reportage il y a Nathan Siata. 3 rencontres il y a phase retour à championnat national de football il y a Vodacom Ligue 1 et betamaki mokolo ya lobi dimanche 18 avril 2021 na 3 stades ya Mboka. Na stade Joseph Kabila Kabange ya Kindu, formation locale ya Asmaniema Union a s'imposé qui devant formation ya Asimba ya Kolosi na score ya 2-0. 2 réalisations ya ba unioniste oyo ezalaki inscrites respectivement na nzela ya Rodrigue Chitemai na 41e minute pe Mosengo sur penalty na 68e minute. Succès oyo et permettre na ba poulain ya coach Daouda Lupembe ba occuper tête ya classement avec 49 points na 21 matchs aussi ba beti déjà tandis que ba kamikaze ya Kolosi bango ba tikali na 12e place avec 22 points pe na 23 matchs oyo ici ba beti. Na match aller Maniema Union a s'imposer qui peka kalisusu na stade Dominique Dio na score ya 2-0. Kasi na stade Kashala Bonzola ya Mbujimai kunande ezalaki na nu vainqueur entre formation locale ya Sa Majesté Sangaba Lendepe na bandeko na biso ya Dorin Club Motema Pembe DCMP. 2 formations oyo ba se neutraliser na score ya 0 partout. Ba Ange pe ba Saint ya Mbujimai ba lekaki à côté à l'objectif na bango ezalaki fixé pour na kozwa 3 points et pourtant bazalaki na ba occasion ebele oyo ba mankaki. Ezalaki notamment penalty moko oyo ba rataki na nzela ya Luciel la man de trésor na 10e minute. Raté moko pe oyo sonaki lokola coup dur na mental ya ba poulain ya coach Andy Foutila oyo pe balakisaki vraiment grande chose te na partie yango. Kasi na côté ya 200p alors kazalaki privé na Dark bangu yepe côté na ye alakisaki force offensive te oyo ko la considérable pour remporter match oyo. Malgré résultat yango 2 formations bazali kolandana mutuellement na classement. Sangaba Lende atikali na 4e place avec 42 points, pe na 21 matchs déjà aussi à Beti. Ba Immaculé Bango bazana 6e place avec 34 points. Na 21 sorties na bango. Na match aller Sangaba Lende a s'imposaki na 2-0 na stade de Martin à Kinshasa. Pona kosukisa na stade Dominique Dio ya Kolwezi na province ya Lolaba formation locale ya Blessing na tout puissant Mazembe ya Lubumbashi ba se neutralisaki ndenge moko kaka. Ezali pe lisusu mauvaise opération en déplacement ya ba poulain ya coach Pamphile Miyayo oyo batakaki na bango na match yango kasi bazwaki occasion ya ko marketer ba loko ba ki réagir après kozwa ba occasion ebele oyo obligé ki kutu portier ya TP Mazembe Sylvain Bou abima na match yango avec nil oyo ya 0 partout ba Corbeau ya TP Mazembe ba perdre provisoirement première place na bango na classement pe ba zongi na deuxième place avec 47 points na 21 matchs aussi ba beti kasi pona Blessing ye atikali na 9e place avec 25 points na 22 matchs aussi à beti déjà na match aller 2 formations ba se neutraliser ki pekaka na même score ya 0 partout Kinshasa et l'équipe partout. Aussi cette édition lelo nazaki na plaisir ya ko présenter bino yango bon début de semaine na bino nyonso lundi et bandi telema sala mosala po temboka na biso e bonga lisusu kitoko na kitoko mutu na mutu a jouer rôle na ye nde tokokende liboso naki na plaisir ya ko présenter bino KNB ya mokolo lelo elongo na équipe mobimba na pesi bino merci botika la fidèle Kolanda KNB News ezali chaîne ya liboso et bimi na République démocratique du Congo ezali ko pesa bino information en continu na lingala ba émission nyonso na lingala nyonso ezali ko lobama na langue locale pote to tikala toujours branché na actualité pe boye baramaka nyonso d'une manière très professionnelle tout le monde est lobby magazine